Takas Docteur Jeff Njadi les Teka Don de Dieu Moutalongol sa ou nganga pour moi qui mi sa brigade parce que brigade a autobi msele omo abongama na position so sa wiki na position liboka yinkole dans son yo c'est le na ebité acha liboka yinkole bacha liboka whisky dot itika na donc ya omona tika na bongo c'est le azaki na ye mutu moko asa banjonzi mazote ka pétrole na Mariano c'est le azaki na vie moko o ekoiko sa mati igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya Kanda Taba ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya au 174 avenue Aristide Briand 93 320 les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000 Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Ici Cappuccino, LB, Rambo 2, Mister Double Face, la musique bio sans microbes. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Eh ben, on est makambo, bisonde solutions. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou, aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger. Donc, mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci si tu es où, mais là. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo.
Bonjour très chers internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça avec Yves Pan, tous directeur des efforts. La friend avec la série continue toujours dans votre site Compromo TV avec le boss américain Rafongi de Boss Adassi. Merci à toi. Reste Kang le super pro caméraman de la RDC. Merci aussi à mon ami privé que j'aime bien, hein? Donc Ekibumba, merci à Vini Mouya ainsi que mon ami privé encore que j'appelle affectueusement Maître Matope Zoé. Donc on a bien Hermon Bongo. Joe Matope, le maître, voilà. Merci à Jean-Robert Kala, le serveur de la RDC. Merci à Ndekonanga Kati Dominique qui est le ça pour son sarata vraiment à Londres, le président de Ndombasi, Bamote Belé, dans la période Jimmy Dylan Toto, maman Ministre Mamote, mais tous populaires, maman Likelemba et ma maman que j'aime bien, Billy Vumuka Fondation, tout ce qu'on va faire, nous faire pas de moi, Amunika à Cancel, 20 parfait, tout on a Tunga, Jean Moulumba, une tête de Bruxelles, Bamote Belé, na Kati à Bella et na Bossanité pour Digbo na Kati à Canada. Merci Belé aussi à mon ami privé Papa Nariben qui c'est Tembo Balobi de Fiti Bamote Belé aussi na Jean-Robert Kalala le serveur de la RDC moté maman Nicole maman la parfaite à Paris la force du présentateur. Merci na bandego tout oyo baningaka Yves Pan et José Baï la JB Service agent ici agent pas comme les autres, voilà. Tobengi Masoloka Nengezalaka, la scène émission Babi salutations et Belé Nayo docteur. Hein, donc les Teta, Bambote Belé, depuis que Masolo toujours en collaboration avec Rafungindo et Congo Promo, quand on est à la voilà. Depuis ce mois déjà, il y a Papi le Prince et les porte-paroles privés de Ranson, tant tout le monde a déjà Igwe, le roi de la forêt. Bonne santé à eux. Il y a Igwe et aussi il y a une musique à maison mère pour l'instant à Zao na Mokanine parce que tout cas aux États-Unis est-ce que déplacement Salami à Kewapi aussi Bit voix déjà pour Nine. Ouais, merci Yves Pan, merci à fanatique, tout le monde, mon boss, le roi de la forêt. Donc, santé, par la grâce de Dieu, santé à présent, en tout cas, qui tourne ma castara, leader ou à la ratanga souhaité, leader ou à respecter la condition physique, leader ou à respecter toujours, beauté, na toujours naturel. Donc, la minute après qu'on est aux États-Unis, na moka oyo, il y a maman a aussi des jimans patables, exosengia, bagladingama, et ce qui est dans la famille d'abord. Et puis, profiter aussi ça, moi, mixage, il y a formidable, hein? Bon, bonus, c'est là, c'est et puis, il y a solo la paix, dans le sénateur, le roi de la forêt, après, à part qui est musicien, à 3 fois titré, il est l'ambassadeur universel de la paix, ambassadeur universel des enfants soldats, ambassadeur universel de la Croix-Rouge. Donc, à ça, bah visite Bela qui est dans l'ango dans salon qui déjà États-Unis na minute au salon à Paris bah comment déjà on a 5 ans de compte à la minute au Paris ça déjà Koinda là si au monde qui arrive à recevoir les rois de la forêt mon qui bana maele on va respecter toujours les rois de la forêt mon qui fallait pour pandenga qui yamba ya na ranson nenae au monde qui va jouer à makaso ba 9 France au ba bengi Nicolas Anelka nenga yamba recevoir les rois de la forêt au monde ba télé-réalité. Vraiment, Paris a venu au Ningana, donc vraiment c'était bien passé. Bazakuna, dans un continent toujours, course toujours à Moussala, donc Azab toujours na baboulot kuna niveau ya Paris, Namboka Bakandi Tusevo, Babasiman Kinganda, ya Uli Penzeme, Bob Kinzondo, ya Roger Mvumbi, Cheveux Bem, le Bobo Bazaf Makuna, donc. Déjà, nous avons Moussala, à Paris, lundi les 5. Donc, pas comme la mission mardi à les 6 à Gisasa, pour nous continuer encore une fois la séance. Parce que nous avons toujours un travail. Comme on répète, on a des accords répétitifs mardi, mercredi, jeudi. Tous encore mardi, ça va répéter en coulisses. Les rois de la forêt ont sa chance à Barabassi et pas sa chance dans le groupe Union tout est soutenu à niveau de WhatsApp. À commencer par les chanceliers de Ouérançon, eux ont dirigé par Dorta Ige Malongi. Titi quand même à faire des millions, Rachel Gina la poétesse. Et puis toi on a les vrais Ouérançonistes. Moi tout moi président Rida tout cas. Tous les gens maman a biso na niveau ba Goma na rata est Edwige na Goma. Tous les fidèles de Ouérançon, les intimes de Ouérançon, les Ouérançoniques de Ouérançon, 100% de Ouérançon, Johnny Milongi, les enjoy de Ouérançon, dans les combattants de Ouérançon, dans Bazar Foma, et Belé les édits dans tout en Ouéran. Mais mercredi, jeudi, ça va répéter, oh, le roi de la forêt, ça a chance, il y a un solana public, là, il Mobimba. Au moins, on a peut-être répété, on a peut-être un lieutenant, Moseka.
aoba te président oyo raso na bezo beta nzembo ya o betela ya femme modèle o yemba masi de jima pata au moins peut-être ba boss kamba aoba peut-être na bezo na ka nzembo ya 520 giga o yembela jama kabuna donc ça ba répétition moi sur la pena na public donc o ba fanatique ba ko retenir ça que formidable zoya. Ou quand aux ango aussi tu as qui chanson ça qui moko ya donc on a biso Café Room et Aigle et tout le monde dauphin babaki c'est le moment Nico ya badem voilà. En tout cas tu as des chansons parce que donc président le roi d'Afora qui a eu ça que pour la finissage il y a formidable dès qu'il y a madame quoi pour être sur ce programme parce que c'est le moment déjà ébaqué si tu as fait en novembre donc au décembre ils en a biso il y a un OK na ngotina ba décembre binao parce que single wana o ba bien formidable yango ya au moins ceux qui le roi d'Afora pe ça qui Aigle Café Room chant parce que mon public est singa qui batale babi les rois de la forêt et puis les rois de la forêt moi italien parce que Café Room lelo aza ancien parmi tous les musiciens bazana kata wenge tozo babata simate to ba liboso so tali podium ya wenge musique à maison mais bana maison mais monde dati botalanga so tali na liboso atobengi titi quand il va faire des millions ba Rachel Gina la poétesse obe ba titi mu futa 3D ba papi ki banda ba ya boga leader ba Blanche Kasongo les mannequins obenga bango nyoto ba biso ki podium à maison mère Café Room lelo azo représenté basien parmi batutu bazali ki na yeba longwa est-ce qu'il y a Café Room na reconnaissance wana na bana maison mère na président we raso ba bito pesa nzema te ko tala ke lelo moni Nicodème aza toujours actif Nicodème ayela biso biloko moko boye oyo ngaso na vandi sankava tozo sepela parce que biso wenge ezaka d'abord mutofo dans sa pena ke ozana wenge siko ba biloko wana wenge Nicodème azana ngo azana courage azo bunda makasi azana esprit de travail azo travailler makasi yango moni ba fanatique ba ese présent we ranson Nicodème fois nzemo voit même poti yaba alors ba présent we ranson otuna ta ba Kario Katembo o ba présent biso Johnny Vwembete kama ba présent we ranson talaka joueur répétition ba bi téléphone Nicodème azwanzemo no moni présent we ranson talaki vis-à-vis pe et bundeli ya Nicodème ezo kende toujours positif ya fa ka azwanzemo parce que tozana ba mission musu tozui na kati orchestre nanu batu ba yoki bango te bazo ka bango par rapport ya ba album o tout obeta baza simple batu bazo ko interpréter kaka ba vocal ya batu code MM13 et puis code MM14 ngai kaka papa ngai papa bozo beti batu mabaku bana yetu papa nini ngoza kuyima boy kasela mombaka ngwe yoko mumune yoko yo zibe service awa na zibe service tout le monde a la servi et comme ngai ngai kunzi yebisa kunzi ozana Lou puisque zibe service na janvier tozana kati Angola Brazzaville balali omoni kuzanga kuive jaili we mbimbeleo na Brazzaville toza pelisusu wana zibe service bato ebele bazokufa mpona baagence agence ya si na Europe mobimba bato bofani na France boza kokende na Rennes bouti Lausanne boke na Rennes botie biloko na bino bozalaka na Paris Rennes biloko wana nyonso to eza koya non papa aza mundele te congolais lokola ngai na ye zibe service papa balekaka pe sérieux boyi merci kosanga mwandam merci zibe service agence pas comme les autres Igela coiffe ikote Papa na Kerouan éternel Kenaya Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikote. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence, Salon Hugues la coiffe Ikote. Votre réservation au 01 41 55 0000. Congo promo défaté. Bolandaka Congo promo pour ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Check. Mais comme bimisa kati na ba on ebimité. Yo ebi ke présent we raso ezamba liboso te. To sala ba misa ba kima biso.
mona président we ranson abeta bablo mususu o mona ke azobimisa ba misa azopesa ba médaille o mona ngoyo moko. Donc cela veut dire que fallait normal babimisa pe bango. Vous comprenez? Il y a un moment que dans deux chansons il y a Kaferum na Nicodème, des chances où les musiciens baza ba reçoit mutunyo to facha vocal, au rappel vocal à Dinara, au rappel vocal à Ronaldinho, au rappel ba Jenny répondeur. Vous comprenez? Au rappel petit ami. Au ba sele, au rappel ba chinois, ba zocha ba vocal. Donc ils attendent au sengi ke bango bazala. Zompan. Nakati wana pe wana 3 génériques. O baroyoka Jamaïque, baroyoka Diego, baroyoka Nani Goldberg. Dans les rois d'Aforaz a toujours papa ou appelé Sarabatu chance. Parce que bawangi la bazawike wangi la pe faut bayoka. Baza donc ils a bilo moro boye les rois d'Aforaz qui non. À cause de la détermination pour battre sur Bayaka présent ou ranson bana yozo fou la tande bazo ignorer. Mais papa bola moi ça papa bola n'est pas dit ce bat ignorer pour ça ou ranson abo ya bana siko o bazana ndaka fou la bangoti mais teme aza pension nango ils ba PC yango ya mo abi non il faut ga fou là donc il faut pas c'est la formidable ba retrouver mutunyo to yoka ba comprendre que we ranson restera toujours we ranson né dans ba we ranson c'est l'homme qui contrôle les territoires du royaume Congo systématiquement détient un pouvoir extraordinaire capable de guérir même les malades. Là-bas, nous devons raconter Ouéranson étant la lumière de la musique africaine parce qu'il a porté un coup de projecteur dans la musique. Là-bas, Ouéranson, il faut apprécier l'homme en son, il faut apprécier l'homme à son époque quand l'ingratitude est condamnable. Mais quand nous allons combattre par des preuves tangibles, ça va saigner. Mais quiconque châtie Ouéranson sera châtié par les inconnus. Ndebe kol ba mona papi les princes bobima, ba Sankara ba robima, ba Piroje mona mboka, ba mona ba Sédico international, ba ya Rojani wa ba Mirando, ba King Tequila, ba Blaise Elema. Bamona pena ba persi tumba prêtre zompan bamona be mérite longa ba Chikito Bangu bamona ba Alemo la Paris 16 parce que l'équipe est armakasi donc comme sou pas vendre pena bo au moins pena que vient na biso ambassadeur qui Japon et qui ça po yambia a bete de skoli solo zompan au moins pena que o vendre pena petit qui fois o yambi pe la des montana couloir. Voilà. Mais Papi le Prince, toujours un mouké na ba vision autoti ko yoka plutôt comme par rapport à Ndogonabiso, ancien ya Wengi musique à maison merci le Scram et à lobby a té parcelle naé si disque na bino bonus formidable et Simbi c'est que là c'est le hotel atiki lopango wana na maboko na bino disque wana ekesi matabimi comme voyant par rapport à générique oyo bandeko barocha aussi na ba chanson bandeko barocha nini oyo koloba eza jalousie yesa longo kesa sa maramla eza jalousie sa longo kesa omoni yango moni Yves na ebisayo maison mère oyo tombo yamba biso na esa ba tout wana ba na maison mère oyo na ba longo tétoire fier na président na biso Ouéranson. Parce que tous les orchestres sont enviés à Wengi musique à maison mère. Tala c'est le salongwa. Mais tellement à Kenda Goune ça si là. Mazo envié à maison mère. Yemora Micha Kutu et Simbate. Vois même Noko Naye. Aba mettre ça 50 € beta nzoto nzoto. Wapiangwa. Ami beta nzoto no kakufa. Yo bien ngote. Alors, Micha Bisondel, Micha yo mettre ça 50 € beta nzoto et Simbite. Est-ce que tu as Bisondel? Amitié parce que les gars wana nzela pe atira ba print na yama. Non. Moné le photo yé bakaki. Ba tu vas comprendre que ba lobi beaucoup sont appelés mais personne te lit. Ba tu faut pas comprendre que ko kanisa kate moné to zarabo boko to roza na orchestre. Ngana zui impact ozo yambanga. Mo ti boyaka, boyako yambanga pona mona mama Fatoumati. Boyambanga pona leki archevêque même le boboté boyako yambanga pona wera so eza wera te boya na binoti si obaba kanisa nde ovane pa wera ozobwaka crézo yokana ke yo mto osala wera nzoka yo zo vivre nde na mupepe ya wera eloko ebosanisaka siko batu ya omona mutu aze pa wera zwi sisaka omonaki ngai naleki wera nakende osala orchestre suka nango so akei omona tika na monde si je savais et puis akangi wera ndoki mais mutu atindaki olongo osala azalaki te. Donc c'est-à-dire, il y a des gens qui ont chaté. Ndako banda ochela ndako ozwango de na Wengi musique mais maison mère.
oya rolinga te ndako no oya mawa oya pesa oya mawa aluka su opère dango po omibenga papa lupango ne pas wera mawa lupango wana ozaki ko bongsango mais tango longo maison quand tu comme danger na suka nango lupango wana komaki ba okomi ko servir na kati ya bar oyo kisoni na suka oluki moye okende nzela ya koluka voyage dans wera so na za muta façonner seleo no batu baye bakiyeti seleo azaki na ye mutu moko asa banzonzi mazote ka pétrole na Mariano seleo azaki na vie moko oyo ko samate wera mtazuye alaxe ndenge bazora passeport ata tune lietinya mo seka obetelo otuni boss kamba obetelo solo bazwe ba esene bazora passeport abando kende poto et pas wera son ba poto tata ami bengi papa lupango abengi père double aboti na wenge moni ndetinga ngana bota na wenge donc ngai donc père wera c'est-à-dire que na bando botela na wenge ngana sele to boti na wenge donc c'est-à-dire wera salele nyoso to zaka benga na vite lelo sele la rien ya koloba buso ba pona wera yemo otang babili balongwa asala crit ngaye yo mwana nganye ngaye yo mwana wera nson nazali sele yo na kotika la sele yo binomo ko boyebie bazala na wenge bakoma kote pate papo bazanga patience pona bino na wera pona biso na wera nson santa tout monde santa ngwa salion est-ce que wera mtatinda yo ba santa siko lelo ngo bosa na kro bwa kaki ya santa lelo ngo ba ke wera akomi mabe ya moni sele yo na vie na e ni para na e ni famille élargie et ça là que c'est là on a vu naé à mon abasalo yé o abeta c'est wera mais par rapport au travail et papa travail te travail ngwa zayi nango travail nango te ngo kuma abeta pas dit ko que no beta ah na mataliki bala beta azayi pas dit ko abwa kati na zala ganya za mama na bana boya ka abeta to edite yo papa to abwa ka wala ta face à selo ata pese babomi na papa ko za bongo te mongo tout fait est-ce abwa ka wala akuna oyoka kai abwake pa ya dik ya mutalikasu tala lelo papa memi vespa yoka pasi na mogo parce que travail wana ezai kunati fait betsanguti ko travail ngwe wana so omoni tangwa ye bazwe wa wenge eska vie ya muteba e bandi kuna nyotu yebisanga babeta wa po yo sala kata wando bwaka wana atane ngasa na swingo wa beta conseil so tangu ayepa président Weranson azuye président Weranson bimisi kati na ye zompan okosa ne loro mo boy mais yo moko ko bimsote pa nzamba salaka à travers mutu to bonga pe à travers batu zompan c'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme. Donc bon à travers batu mettons reconnaître un peu à travers ce nga ina zo ke lo mo pa ya Yves mais reconnaître. Voilà la Bible nous dit reconnaître la valeur de l'autre est arme libérale en la vie. C'est normal. Est-ce que nous sommes là pour te ignorer qu'est-ce que tu outaki? C'est le robandolo bandela sota outi na lola panzani amuto yebi ke mutabimi c'est wera. Mais par rapport à Parcel, nous avons dit que nous avons dit que Azolo Pan lelo. Dans le sens où Parcel, on te dit que ça, dit que nous avons dit ça c'est le par rapport à la chanson Oyo, à Betana album Mogele Kaki, c'est le Azo Parcel à travers Didi qui nous non pour nous rançon. Bon, au moins c'est le auto le balupan wana naïb sayo, naïb sur que c'est le Abou Kaki. Et pas dit Kérod. A tiré Betoli sur le pangoté. A boire pas Moutali Kasu. A Betoli sur le pangoté. A une maison mère. Tant que le bagage le pango dit Kinoan. C'est le combat de Kinoa Yébélé. La maison mère. Nzembo a solo bana nana pesa ki nzembo. Acha na disque pour ba imba di Kinoan. Oui rason. C'est le Zwanzembo. Billy Zwanzembo. Ferry Zwanzembo. Nani Zwanzembo. Yemba di Kinoan. Tant que conseil indépendance en 2003 en Angola. Obila Boga Machuda mana Oezaraso na ye président Johnny Vwemba était qui a maïf sanga là bon conseil wana ndeska les rois d'Afrique fungoli ba mutema indépendance toke wana c'est le monnaie de dit kinwan oyo olobaka ye yem tese chance mu yemba le lo mona Congo komanini ogope sa mission nzembo mais yo moli là o raté aussi kolonzembo flatter ka naka mais oui rançon na mutema bobotu zwa mbongo azu c'est le kosa vantité mbongo ozu ya nzembo somba lupango so se rappelaka
voyage wana baya ba misia tu basomba ba parler parce que lelo bango ba bona wera mabe soko tali bango ba bi wera mabe ba zole côté pa wera mais tout na bango nya tout c'est le obime pa wera na bima na lupango ami benga papa lupango pa wera otuni faire obime pa wera na bima na lupango otuni la cause et pas wera na zwa lupango otuni hérité et pas wera na zwa lupango bile pa wera na zwa lupango ya Jackie lupango parce que c'est le ya zoboya ayebisa biso ye asalaki orchestre awa tanga longwe pa wera asali orchestre ayebisa nga miseni ya longwe pa ne alobi ke nga na longwe pa se leo na bimila lupango et puis bango tous ba ganga wana o ba ganga ba longwe pa wera if to za normal monde te bota la biso ba bima mabe pa wera mais rendement na bango kaka abima na lupango atamba ba voiture danger pa wera na bobenga o mabe ok lo bat ba luka na vie yango wana to ete so luka wera so me bango avion siko bango mo na vie na bango basala pe orchestre babi misata musicien moko pe alongwa kuna alobake magabe ba na ye mais abima na lupango azati bana poto boyo ka bango ka pona sentiment c'est le au sala orchestre yo moko didi kinwa na ozo ba ayebi yo ayeba ki pona wera lupango wana ezai pona wera meta yo sala orchestre oyembi didi kinwa niti nzembo beta ya totanazi boyemba bino una fali didi kinwa ni apana nani so tango yemba ki na orchestre donc pas didi kinwa pesa ki mbongo te so mai sulu pango omona ke eza ba comédie ngoloba ka yaza na beta ka li solo lupango beta ya maison mère après maison mère beta sko carrière no musicale oyo osali lui ça biso lupango sombi omona neya par après et carrière ya maison mère a komi mbala moko muta pasi o yebi souffrance parce que yo yebi na ndenga koma na bar o pe na bar nayi o mela pe wana a serveur pe na faire o yebi yango donc ko muta pasi voir même no caisse de pe banda na ndenge kufela batali baboto na ba bureau et puis ba kamana ba noboto o yebi ba bureau ne msuba kene pe hérité musuba kene pa ba faire yo ba pitu ba nani ba sai pa na o yebi yango ba nobote pa ba ninga na e propre wa faire héritage au boto là ba bureau tant on ça dans la maison mais c'est le along wana abana ganga trésor pour tout trésor pour tout ka lisusu oki mtamo boka hérité pour héritage dans la maison mère n'était ça comment donc tu as d'abord digidigi noan pour pas peso pour zaki na maison mère so tant il y a longwe mon avis n'est komagi tala lelo c'est le donc et poto zo ganga ngana za père doublé ngana saka boy poto ke na comme ça ngolo kola kumbi maintenant ka c'est le yo alungu maison mère oyebi ne akendeli poto oyebi et Dieu fait grâce na samela rappeler biso na samela nzambe parce que degré batu bazo ko na mai kuna so yi zaki ko ba prière na ngate c'est le nga zinda kuna boyoka kufi parce que nela nzela ko luka kuna ya ba mai nzela batiki ba batiki ka kuna akendela kuna boyoka tsekendela ni ye ko panchile yebi yebi ta mais ce que abi azolinga asalabino surprise mogo a aidé à tamo mukebino na Sankara azola bino mukanda na niveau ya poto a aidé bino aussi na invitation papi les penser les avantages pour yo ye mo mukanda na kuti azu mukanda malonga ta azola biso ni Sankara mukanda o lelo na minjo Sankara père de 3 enfants français Sankara a aux États-Unis yo night Sankara même moi ça zo kenai c'est le même mata cochon c'est le chance à viner le bac na botana na mwana mama ribota ba moyen ta omoni na vie na etant a botina bana mapasa wana na monte ndesiko mutasunga c'est le temps aboti na e le pe monte bengane obeta su soana parce que ye mutu na minito banane ba boko la ka c'est le na zo même pas engagement so ba biscuit choc ya mwana parce que bana na bazo boko ma e pas ya mwasi yete ndenga na tinda mwana ngakenda ka classe ne biso to koma na vie ya ko faire voice bana c'est le asala on a vie na été asana ngote yebi yangote yeza ki abeta tia ba père double boyebi que père double ngo parce que bana ba bota na poto ya luko bota na kisasa bano zo mona mo memai total abana na kisasa bona boti pena na mwasi mwa kisasa abota neta na mwasi kisasa te yo so mema ibongo fatwa za wapi mwana ngali boso fatwa za bébé italien na zana wa donc tous années baningati donc cela veut dire que ye attaque cochon pigeon roucoule asala ngote donc atikala ke yeba vine nyoto za kala ya wira donc papa lupango et pas wira vous comprenez vous on n'est pas wira naza père de jumeaux français et pas wira mais yo moko tango yo ukabwana olongwe wengi ukabwana monte beta tiko li solo père de jumeaux parce que tango ye kuna olongwe basi to linga baboto lao
Ah, moi, c'était. Mais tout le bélamant mouké aussi par rapport à grand frère Nayo, archevêque. Ni encore dans ces lieux, Maramango non seulement et qui n'a pas pu les points, mais qui est pas grand frère au bongo. Ma béni n'est pas kati oyo lelo et kangi ces lieux parce que batabaza ko c'est la manté belé na combien archevêque na aussi na ces lieux par rapport à acte de ça mon ami qui l'a minute. Te c'est le ça que grand frère nanga abotola basimi balé. Moi ça le bosso. Oh, oyebite. C'est débité, toute une information pas là. C'est lieux alinga kota makambo, il arrive à botola moi. Basi et pas ya c'est Léo et pas vient nga archevêque bem le bobo ye mo azana ayebi ezama amkutu ote ke we na makambo wana ya wera awa moi ça liboso Indredi aboto la pas ya vie ya mi balé nanu nzongo vient nga boti sai nanu nzongo na Londres abota na grand frère nga archevêque bem le bobo so uta yo kali solo ke c'est le uta ke Londres mo boy akia luka moi sinzoka nanu nzongo koma de ana mobile ne musu mususu abengane le wande qui a 2 ans ils ont pas si que c'est le ani a échappé ote archevêque wana azope ça va te conseiller na mukolo oh asikola archevêque aza moninga c'est le ote archevêque a une entreprise mobimba na poto entreprise wana yo za mutete na beta na Google komba lo bobo o mona ma mtu asala kata mutana fin fond ya monde atana gris ayebi archevêque Mamto archevêque a une entreprise et puis à ça là effectivement ça plonge parce que azo travail azo faire démontrer na ne congolais au bazan na poto baluka musala totika ki gigolo totika pas comme oyibe ceci et si là ta munde là comme ça caméra partout oyiba ndeni omo kanga ba wera bandoki omo kanga batu bando parce que tellement au vanda to na taki moyibe au sala investisseur te oyoki wera to atonga boye ozui kandonga na wera to yibo ozui kanda no komiko combattant faut que ça là zomban ko pesa conseil la jeunesse congolaise o ezo évoluer na niveau Europe yango abakitala lelo soko tali sur le plan ya monde soke na ba kacho nyo surtout oyo ba boloko ya poto au moins bandeko na biso bana na biso ba congolais baza ebele na kacho parce que batu oyo bandu ba ona berere parce que bazaki makambo ba nini boye zompan azo pesa pona bato baza ba fenel ora ba seleo aza fenel salate akoya pe par chevêque apesi musala pour aza entreprise ya moko donc c'est le aza niveau vie na ngati mais sikoyo koboto la mutu moi c'est ça qui yanke to eza kozala na esprit ya 12 ne bino mona wengi bobengaka kama ma 12 teza mamo ya poto moi ça craquer yo koza au moins koza pete mbandeko za ndete ngana bimana fi oyo yo po bimana yi ngana rose bima pe yanke na juillet na 12h yo pe na 18h juillet mais ba botoli yo mutu privé momi alingi yo te au moins c'est ma bébé ndo yela ozo finga wera ma bébé ndo yela elo na nyoso moi si na yo pe na ba yeba yi reconnu aboyi yo abengani yo zomo okende boyi ba juillet OK ba juillet zombani donc ma bezo est-ce que tant ba zo moi so vient na biso yeba ki teke moi so azaki ya seleo zombani yeba teke moi so ya seleo tazui moi si moi ça zo kave ba zo ni ba vani boyi tazui vient na Paris moi ça na Londres mais yako vana na vie na pas Paris ba boteli wana pas Paris zombani ebate nzoka siko selo yo abotela moi ça nzoka ba mabena yo nde bandai kolanda ma mtezo simbate parce que mama simbate et comme ana nyoso c'est le yé moko sangate if pas to vana na yo disque c'est le ebima accompagne mama silate ayemba imo vocal ti jalimete ya suka espoir na pelisi mote kufi nango ngamna yemba yon taye mo bage kufi nango ezai ngai ubezaki président Johnny Fo mbamtaimba ubezaki kari katum ubezaki papa la quoi te eza yé moko alobi ti jalimete ya suka espoir azaki nango pelisi mote ku e kufi so tanga kufi européen siko banani bandoko kanga ndoki mais babi pe archevêque aza na gaz puissance oza nango liboso te oyo toyebi archevêque et lelo gaz wana ezaka susu te nzimbo neti ekita mwa moke yango moni bana mai ya mike ba moleka pe pembeni na ye mpona kosala ba geste ya boye archevêque ana entreprise moto ana entreprise yebi adeya ke ministère ya commerce yebi ye zompana daza mutu moko o makambo nini oto eleka na ndenge nini aza mutu moko ntango asepelisa bato na makambo ya bilamba bato boyebi parce que archevêque aye le seul congolais akenda na kati ya poto na mbongo kenda bena na mbongo ya danger parce que deya awa na kisasaka prêtre bato bayeba ye asala événement moko mpona révéler bato nyonso mpo adi archevêque amuta scénario
soye bati taka archevêque edika mundele bakoma 2001 documentaire ya Papa Wemba otala on a ba TV5 ba BBC documentaire ya Papa Wemba bakota na ligali ya Roberto Kalouv et Roberto na Carlo na Roberto Caval bakota be blouson e bimi ya sikani comme 8200 euros Papa Wemba tali au près lupango Papa Wemba ganga ba na ba ministre tout na ba kaida ba obetela Papa Wemba azwaka na chapeau après le pango archevêque asomba soto balandeli comment muta kosomba ote jonga vana na foyer ye bate Papa Wemba ba kena justice we bate Papa Wemba kena makala archevêque tellement nabal banyotu bazana ba fan na mindele ba maison oyo we ba griffe o ba bengi ba griffe tu wana poto tant archevêque ye po esala ba ebimat pour ça le roi promotion plan il faut archevêque abima parce qu'il y a un millier congolais c'était archevêque parce que yobi ça perd depuis ça événement du siècle achata batani mutoza na kati ya foyer comment koki ko somba elamba boui bakota na niveau ya ni baki papa archevêque a gagné procès ba ça va au de manger na zonga pour ikin mundela bondeli ya ko bondela ti faut ça la awa niveau ne sous at faut bima ba bondela ye donc ça veut dire ba bondela bonne pas vendre mboka pas ngaka zonga nae donc ça pour na la sabatu mundele faut zo mutu ko kantase ce mutava na foyer aza elo côté à partir wana mundela comme banga batu vana na foyer est-ce que ça a gagné nos propres paiements papa moko maman bon parce que moi doute ils allaient rappeler ba doute ils avaient passé le temps mon bilamba nda ou mobima pas chef kai est-ce que peut-être n'était batu ba yebi to botama 8 donc moi j'ai perdu mon père depuis l'âge de 8 ans l'archevêque avait l'âge de 16 ans papa nanga akufa donc mutazui charge na bisonyo tous ces archevêques tous à 8 ngaza avant dernière 7e archevêque à 2e a beaucoup de biso tout temps na ba bonne école la preuve en ngai na taille na kimwenza ba masana bana ba poto partout ba otalanga ba biki ki ba bana ba ministre Mbosso Kudi à l'époque ministre mine ya sport ils aiment Mbosso Kudi kwa bana classe na biso na bana classe ya ba jekati à l'époque wengezo boka benga famille ba jekati se na bana classe ya ba koko mobutu baniwa koko se to notanga na bango kuna na nini tous vraiment donc ya biso tous ensemble c'est-à-dire archevêque c'est mon grand frère propre à sa deuxième grande c'était Botami et pas à maman Fatouma et pas à papa Maloki donc naza penda petit frère na avant dernier na baso botalika ngazi na longwana chapeau po là ba comprendre que archevêque singa et puis naza leader en famille quand votre formation na monde entier botalanga oboka papi le prince kombo ya prince et uta na wingete et uta pas grand frère na archevêque depuis na ndaku na ka prince pour naza nasala écart ya ngana leki na nga ya 9 ans donc maman botinga na bima le roi mwana suka papa maman bana obota lisuti donc matida ye après 9 ans pour babota matida parce que époque là nazaki le roi héritier famille donc j'avais nga ba bang bana ko banga ko to sanga na famille mobimba jusqu'à preuve du contraire alors j'avais naza en poto ceux qui a ta problème ceux qui a bi mamba no lenga papier lobi papa famille momero de baba mamba ko ebisai mazaka na moi suka et uta décision tout ya famille na qui pas langa donc naza héritier famille donc comme prince so la prince archevêque mutape sanga au moni tant on va na rigini et si archevêque a benga avant d'arba benga royaume archevêché dans le royaume archevêché parce que après pape na religion il y a catholique pape après pape il y a cardinal c'est ça qu'on appelle archevêque vous comprenez. C'était une religion qui était des Aguignacos, il était le pape. Il y avait un remplaçant. Remplacer, il faut remplacer, c'était le cardinal. C'est archevêque même le bois remplacer Servos Niakos. Si on a parlé de Bisso, on a un royaume archevêché. Dans le royaume archevêché, il y a un prince. Le prince du royaume archevêché, c'était moi. Donc, prince, il y a un yango, na Wellington, na Kouta, na président Ranson. Donc, on a un papier, le prince. Adoptant maman comme moi, petit courageux. La bête là histoire na kuta poser donc prince on a uta na ngona royaume archevêché donc batu baza ba yebi ke rigini na lupango servette ezaki royaume batu tu bayaka ba miset tout ya minene ba no ya ndena ndaku na biso so retourner deux fois beto lisolo ba papa mba personne ba kufa ba papa chez ba betelo makam ona oyesula nayo batu tu ba no ye pa na biso ata Marie Paul oh tiens zo ya ko bilamba au moins ba pesa bilamba mais comme kota pantalon ta vient na biso na Marie Paul ko simbate au moins la via yepsinga pa pesa pantalon na pesa ya couvre-feu ezaka bongo ya otana ba biote au papier on a betelo mamu ya solo tuna bemelia
On a betelo mamba solo, benga bana poto, benga sola tana Roger Ngando. Oyo parce que hier na salon azoe pas na biso na rigini. Azoe pas vie. Vous en prenez alors betelo masolo. Donc je suis le prince ya roi Marchivechi. Voilà. Merci Indene qui sobu kitoka bano papi le prince. Makamon pour que zo komelaka Weranson dernièrement tout à la bas c'est aussi à Wenge bazana libanda mboka baza ko attaquer toujours Weranson tout moni tout kalujo aussi ya ki abi mutasala ki Wenge le kabana c'est Weranson et couper sa bango ba mbongo moko ya mike ba miette aussi Wenge kabana mutema mabe ya Weranson lectine nous la papa ba di ya de na biso tout kalujo faut tourner sur bon quand Wenge panza pas Weranson bon to panza bino na jibe Weranson mutayi Osomona batutu kalu jeza elomo na yebso ande konanga aza batu moko moso ba mission ba raté ce mission comme raté akoma na ba problème sérieux moni poto wana ezalo wa biso te poto malile legi makasi yande konanga na biso poto malile legi makasi bata poto ba otalanga ndezeni ngala biso poto malile legi makasi tu poto so za na musate mo biso na Congo Rosa pe boyeba elo rezate obetino tour na Maison Blanche okuta ina président Johnny Vwemba mo ka yo katemo ya vanda zo mo mo mela sur a fait obeti pe lisolo zo mo 20 30 so na poto ndeza il faut luka siko so mukande zate so ipo zo musale yate et comme ça aussi ko yo mo koma ko yina batu ta bando yina batu bimi combattant tango aussi ça combattant silike li batu tango silike la batu ka yo mo emisile li pana na yo tutu kalu jeza ki raté na ye à moins qu'il a raté et simbité. Pona na luka babi, au moins pour babi peut reculer pour me sauter. À taille bon a reculé na mieux sauter. Na zone pas papa chéri. Pona flatter papa chéri. Na banda ko kosa. Ouera panza boy, ouera panza boy. Mais bat ba yebi séparation wenge. Ba yeke wenge ba zaina na bezo ba benga na wera. Et puis ba kenda wenge bango nyotu batika wera. Mais nde ba kende la nande ba panza na ba beta lisolo te poani. Po wera mutapanza wenge bo tombo kebo panzani. Ayaki so panza bino no keso wana. Po bo umete bandi ya kopa ko panzana. Tutu kali jami bengi lelo komi afan chéri ya JB. O lelo yo mutu o kenda na papa chéri o kima papa chéri o laki saebe ingratitude. En plein kokabwana au pouvoir papa chéri na relaxo ko beta na mariage ya maman Didi Kinwa ni bangona et ya papa Didi Kinwa na Amida. Yo enfant chéri bo kabwana bina prouver yo. Yo bien ngote. Les gars fan de té. Oh, afin de beta tu ka luja beta. Mais Weranson o bozolo bana. Époque ya bazana guerre bangona papa chéri bazo solo la té. Vie Didi abimisa mbonga beta muni oyebi yo wera boyango. Siko jibes ka vandiana ayebi na yo tutu kalujo obeta na Weranson azobeta na naza mutu o ujiba na confiance ayeke meilleur mi nanga se wera jiba yebi na ye tutu kaliza ozongi ko flatter jibete ayebi na yo ke oza ingrat ozoya pona flatterie donc kanisa teke oya ko luka o yiba batu eloba vie nanga bientôt na Londres ba na Londres solo tana tala vie bientôt na moni maman ba Simon Mbongo zompal Simon Mbongo batu pena Londres ba Brisbane ba pena bata Londres tango donc cela de dire ba yebi makambo on a solo ba yebi donc ezake tutu kaluji ozalaki awa olongwe papa chéri olaxi buzoba osali orchestre ya tutu kaluji depuis salama ata awa na rompenga bébé tati na prendre est-ce que ba Robino Mundibu oyo Weranson na folie azara misa tutu kaluji oui bien go est-ce que yo batu ba yebi ke Robino abete pas tutu kaluji pour ba beta concert monter pour ba mona tutu Robino n'est pas tutu ka luji archive yati asala disque yemo kam ta yo kana ba membre famille ba boya koluka ba yo kango tant que zo na studio yo ke yemo na kata ka moni ke osimba tabo ke ona se ya mbitu OK c'est simbité ake poto abiote ne simbité babi mama maladi nakoma koyembela nzambe abeti nzembo ya nzambe baboko yo kana nzembo wana nzambe parce que azaka na malédiction babo yango mama atali kuna akende pa mutu boy babengani akende bozo simbati habitant kufa futon komna pa passe faire pardon na bike Weranson mutafulo mais fula tanga basalaki bon mo boya ko bokela sele au featuring et simbité abi non babi moi na pesenga bomenga kendai na mizonga maintenant papa chira bizonga zonga na ndenge siko ya bien koya bandoko sabaté parce que muto aza fondateur ya Wenge Didier Masela aleki yo mu internet bana poto bota l'émission oyo bokota na internet
beaucoup de YouTube émission où Didier Marcel le fondé à ça qui a souka zwa ngwata yozango cha ngone émission na osala oyo Moutaloba iye mo Didier Marcel beta histoire ya séparation wenge ndenge ton ale makaba aye na mbonga je pas Monsieur Simo tango aye na ngona kin ezaki album oyo papa chega ute kobe kobeta nande sai ke fo ba benga na wera ba ye pa Didier Marcel ba bi wera photo benga na ye po bisoto ke bo Didier Marcel mwana mai to bandi makam na pasi et pas ana mwana bébé wana wera so uto beta kobota exaucer ana mwana bébé to benga na ye Didier Marcel abo aboy babi Didier Marcel aza kadi esika komba kadi ebima séparation ya wana ndete masko ba yo zobala ba convaincre batu nyonso tu wana ya moni Blaise Boula na réunion wana mutalibosa banda ko panza parce que ça est déjà lié étant que parent de la révolution wenge et panzani yo mo batu tu ba kenda kota papa chéri to ba kei we ranson na kei na pasi so tel le bon premier disque o makambo e banda o ko sila tutu kaluji bila bimela e tant intervention rapide ba bimisi we ranson na loba mbala moko tu peux me quitter mais ça qu'un jour l'avenir me donnera raison ciao lelo yango avenir epesi nani raison we rabimisi bana ibele lelo batoto ba obeta wana wenge BCBG 4 fois ezali na force à 2 personnes c'était wera EJB ta la séparation na bango tout bakenda bakabwana nano yo kakai wera JB wera et là ça que dans tout cas jaja ne loko lo baté derrière coup tout cas luji ndeza boy so ngana ngana zo ngate pa chega to zo bete pa ne yeba na mutema yebi yango na rolimbiso mais ko bosa na likambo eza donc papa chega yebi na donc pona so kuto kutane voilà, il y a un message faire na CLE ta la caméra pa Iraïs Kangazali aussi Ekibumba selon la CLE pour que to kabana CLE na yebisa yo en tout cas Luka obongisa kama mukanda Luka musala osala passer musique esimbi olisuté po mukola suka to sola na yo tango OK poto na ndenga kafouillage OK pas grand fois na nga chave bem lo bobo bozabi no Junior Mundele tango chave benga na moni selo masano ba ona Junior ba na habité pesa na Junior Mundele wa mutu na to sona Junior Mundele parce que Junior Mundele za makambe bele ana isasa tango azongse nga selo singa les postes na ya isu Congo te mboka na bino izamboka mboka moko ba respecter abaté soza na mukanda te ngabe effectivement comme yozo ba respecter abaté ngana ya soute na ndema me kona ko ya pété parce que mutalongoli sa wenga ngaka bomwa kimisa brigade parce que brigade ya otobi msele mo abongama na position sosa wiki na position liboka yinkole donc so yo sele na ebité acha liboka yinkole ou ba cha liboka whisky donc itika na donc ya omona tika la bongo ya ba na maison me ba bi donc chaque dimanche désormais to comme na espace Maman Rosie, Maman Eza na Gombe wana na place les évolués, na place les évolués on les a rendez-vous na biso tozo bandango à partir le 11 dimanche à 11 to bandi et bandi ba moro donc ya batu bazan besoin papier les points soza besoin benganga numéro nanga code na biso ça rakomba ya mwana nanga orobe tapis 140 beti komba mwana nanga plus ya uli musheni 97 067 1644 donc plus ya uli musheni 97 067 1644. Quant à moi, je remercie Babi Jean-Pierre Leblé, Jean-Pierre Lebeau na kata Paris. Je remercie Nathalie Kabila, toujours na kata Paris. Je remercie Alpha Mampoula, toujours na kata Paris. Na bosanité Claudine Liwala, na kata Londres. Semi Mbanza na kata Paris. Oscar Okwango, Bambote Makasi. Babi Yves, na kata Londres. Blanche Made. Nakata Londres, na Pesimote na président dans l'île, honorable Lutumba na Paris. Yo masoto honorable Lutumba papi le pensier yo, na Pesimote na Rosny Gisha na kati ya Geneva. Na kati ya Geneva na Peso Bambote, na Pesimote na Malaika voir papi le prince, na Pesimote na DJ Geneva Prod na Paris. Papi pas mal na robo sanaote na pesi Loulou Yolo le célèbre Bambote Liké Makengo le boss Bakari Belé na pesi mote na Epiphanie Moyeni Bambote na pesi mote na Jolivette Samba ba Jolivette Samba la fille à Bordeaux babi grâce à toi Victor est certain Jolivette Samba bako Samba awa na février ma solo nde tobetaki ya kati mutoye bate na pesi Bambote na Dolas Biakou. Pourquoi pas na Dieu donner Moulobe Mr Cash na pesi mote na Caleb Lola les États-Unis na pesi Bambote na Bob King
Nzondo Pire via Bankale, pourquoi pas na Rachel Gina la poétesse. Na posi ya Roger Mvumbi Bambote ya Garin Kumbu, Titi Kaimba faire des millions Basiman Kinganda, ya Willy Penzeme, na Robo Santé Candy Tissot, vos grands frères Papa Chavé même le Bobo, na remercier Anna Gisasa, honorable Timothée Chimanga, grand frère propre, honorable Empereur JP Lumbala, MDD Business Fisson Itoukou, représentant valable panneau solaire na Congo. Pourquoi pas na agence Exo Business à Eloge à Kuala na Braza. Na remercier Awa Maison Blanche Esca ba Mbibiso et pas boss Roger Moukendi na Lemba Super na moni Nelinga Lula na moni ba Rossi na moni ba Patrick na moni ba Onyo tout. Na remercier staff oyo yanga pena ba bureau technique nanga oyo tozana ba de tout le temps de tout le jour. Le président Johnny Vwemba et tout est côté et Tekiama Boni Lisolo ya Carlo Katombo babi mort pourquoi pas na Yemoko Poiti ya na robo sanate papa na biso papa la quoi na pesi mon lieutenant Moseka bambote makasi pourquoi pas na boss des boss babi Yemoko boss yaba de faté mamza makasi et puis die na pesi bambote. Donc, bambote makasi na batu o balinga papi na ba o na pesi mbotete na ba o na pesi bilonia tout na remercier bido makasi bambote makasi donc à suivre toujours. Voilà. Ipan. Voilà, merci Papi le Prince, c'était là Papi le Prince. Donc merci à toi, équipe moi mon ami privé aussi à Raïs Kang le super pro caméraman il va adresser voilà les boss américains Rafungi de Babos, Bambote Belé et Pessa famille Bambote surtout les petits hein Ngindu et Bambote Belé nayo et aussi José Baï la JB Service agence pas comme les autres. On a bossé télécom CGPN voilà. Ça n'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve prochainement si Dieu peut TV. Merci. Bye bye, à la prochaine fois. Docteur Jeff Jadi, les déca, don des dieux. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...